Rai na masola Gilles Bavon to ka bafinanga makasi pena makasi mélodie finale a mélodie akataranga pe na production tamso nzinga ya Gilles Bavon bako peke non te ebisa mélodie c'était baga balongolai nzinga na ngakela tikalaki donc molimo na Gilles Bavon et pe manakimia molimo na ndeko na super mélodie et pe manakimia donc mida to boite to lukaka ba buzz to boite to salaka ba buzz mais totalaka ba buzz ni to ko sala Caleb aza responsable o ezana ko bebisa réputation na ye ozomona suka zana mwasi na ye beta musalinga ba tamso pasa bala moi ça na kotala ba non c'est que mobile on azana ye azana malaki to évitaka ko bebisa ba ninga ba réputation yo za muto le kaka na télévision so moni eloko eza vrai te koloba yango na télévision te Nazé ba président Saï président Saï alors comme on le dit on dirait que c'est comme si à surtout quoi c'est comme si on est à flasher le moment pour la timba mais la timba il n'a pas de bomba qui monte vous comprenez on flasher qui va finir mais va finir mais c'était pas quand ni ba tu ba bis mi to ka ba oui ba ke belé ba ye artiste ba ke belé na profite na tanga ndeko na vie. Notre sœur, elle était malade. Pour le kata solution na yé, na musika bisika zalaki. Vraiment ça laki na bien été côté la ndeko moi si. Nathalie nenge zalaka na façon d'être na yé nenge to zalaki na yé. Vraiment ça laki na passe mingi. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi et votre TV, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement de monde qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo Yabanaki, merci aussi à Réseau Sans Fil et pourquoi pas dire aussi un grand merci à GLMVIS des stars congolais, Nambosa Narapete, Obuzo Baya Congo. Ce sont là des pages qui ont vraiment participé, surtout on va contribuer plus à la carrière et à Moussalo Tosala, surtout moi personnellement, et je vous dis un grand merci et merci aussi à notre boss, notre patron qui est Jres Moni depuis les USA et merci également à Vodi Kabouikou depuis London et sans oublier le vieux Marley Matumona, les maisons de l'île à London, Bandego Bazakebe, déjà plus, tous on a pensé pour notre télé, ma plus côté ma dédicace, mais plus de Colobela eux ils allaient accidinés, eux ils allaient mourir makambo, eux ça la passe parce que ça fait tellement mal il y a au monde à Bandeko Babersara Bisso, c'est tout jeunesse Nabiso, il cocola Nabiso, Topé Koloba Bandeko Bazaki d'une manière artistique, ma star. Et le côté Garabiso, dans le lingue de Garabiso, ça fait tellement mal. Les lois ali, nous avons des tristes nouvelles, les ali, disparition. Il y a maman Nabiso, Mélodie Badiama, autre bien Mélodie Badiama, mais en vrai non, les ali, Nicole Mpoi, Ouatikaki Biso, depuis Mikolo Tikoleka Awa, Namboka ya Congo, Brazzaville, Bipayo Pazaki, Namboka, il y a Point Noir, Nebisiko, Azong Sagi Modi, mon n'avait pas un colo, mais plus, tu as vu qu'après l'Iwanae, et si c'était moi, ma polémique est belle, pourquoi pas Koloba, moi, ma révélation est salami, bah, tu as vu tes avrais et fausse, mais quand même, Marambo et Bina Simayangwana. Ah, déjà comme invité, j'ai une invitée spéciale, c'est une dame qui réfléchit bien et Azamoko et artiste comme Eden Lelo, Ozo Lelo Tam Subaneko Bele Bazako Sepane par rapport il y a moi conversion tout Marambo et comment Lelo Anzela Ngolu Anzambe et Nazane Awa. Septième bagarre Nicole Toubadi, Tozane Awa et Mireille Toubadi Pito. Donc comment Nicole est là, Tinga Lelo, vraiment nécessaire qu'on lui laisse déjà tout bandi émission. Bonjour maman. Oui, merci Kevin, merci. Vraiment bonne santé. Nangolo Nzambe ça va. Activité zogende. Et zogende normal, Nzamba zocha toujours le beaucoup. Vraiment na moi gitambala tidi toujours matanga na le ko les gens na ba lobby atidi matanga c'est que na possible. OK. Na otaki lusambo. Oui, na otaki prière, na za moi liloba. Na otaki prière ndeza mon silisi. Loko na yambi ki na zape na matanga ndena tira noir. Vraiment. Ah, tu sentis que moi expression facile tu comprends que non moto penaza na mawa. Déjà les lots sango ya liwo ya ki surtout plus côté na bino côté artistique na ba côté corporation na bino artistique vous allez en deye mais les lots yo posa mo ba bandeko ba évoluer ki pena Nicole Poi watiki biso les lots Mélodie Badiama na ebité les lots oyamba ki na message na ndengani ya sango ya liwa. Merci pour la motuna Kevin. En tout cas, ngai tango na yeba kitege
Mélodie à Koufi. Le groupe na bazong sanga na groupe ya to kanisa bazong isayo bazong sanga na ba longo la kayo OK wana zaki kwa makamususu wana zaki kwa makambo ite wana zaki ande wa makamususu ba longo la ngate ngamo na kitaka bazong singai nde na ko mona photo ya Mélodie ola ti pembe pembe apesi mo Congo OK ngabo na mona Mélodie kala et tininga ce qu'on a tiré attention à la photo mususu ilandi tana wata pembe mate colon apesi mon compte on atanga ba na mona Mélodie kala na bina yo ka voice tant on a cliqué na yo ka voice na président zo bakeno to perdre artiste munene na kwaza ville na point noir Mélodie ça la kinga vraiment passe OK gabi oh ibunga kiboyoki moninga abanda ikopela mais balobi ke bando ko bela banda kala OK mais toujours que ta suite mon côté ba bengi bisoté poto ba que notre sœur elle était malade poto lu kata solution na ye na musika bisika zalaki vraiment ça la kinga bien té kota la ndeko mwasi Nathalie Nenge a zalaka na façon d'être na ye ning to zalaki na ye vraiment et ça la kinga y passe mingi voilà mais ko ça la poponi nzambe ndi mutapé ça ka epeka comme mutazo OK donc voilà est-ce que vous êtes au courant bon aujourd'hui les lots que non vous avez plus au courant ceux qui vous avez au courant peut-être en ceux que non vous avez que non vous avez la bonne mais comment qui coach le bon parce qu'on a vu ce que na ramang mbala moko to moto ba que non Mélodie na point noir azobela na ebité kazara na point noir ngana ebité tam sa voyage que na poto oui na ebité kazara na point ngabla voyage que na poto donc voilà mais surtout qui kazara na point noir na ebaki to yo kapeli so de kabela na ebisi yo oh non seulement on a réseaux sociaux de bazolo bakeno mais le diable qui m'a cassé na tali pe na ba photo parce que comprendre que oui à solo elle était vraiment sérieusement malade. OK oui voilà c'est un bagarre je crois le lot de Koloba plus biso de rose à la choqué tout rose à namawa ba bande ko bola ka mawa ya Mélodie makasi zali bino libota na ye d'une manière artistique te bisoté binoté mais bisoté ane tout ça la rabat hypocrite comment ça hein au moins on zoba que bisoto olata mawana ye je ne pense pas que tout le monde a olata mawa ya Mélodie non mutu so olata mawa ya Mélodie te mutu musoko ba ko ça monter maki akufi ya salika bien par rapport à Tamboli par rapport à te nazolo bango nazo je m'excuse nazo bombater na marché ba monter OK nazo bango clair na lui bien que batu mususu ba sepele na bango mususu pe ba liwa ya Mélodie ba mususu pe Diana kufaka o mona ba vérité ndenge bimarate eza lokola ke Diana corriger à liwa Diana corriger biso que nous moi tout ça sous bêtise de ça na oya Diana exact tout ça la hypocrisie pourquoi tout ça la honte bon ndenge Mélodie ndenge to lobaki mabe pona Diana to ka pe lo bapeka Diana to moto pona mabe pona Diana ozomona mais tellement que toi nous battu balu cannabis de changer cannabis pour changer rapidement donc il n'a pas poli nzambe ndenge to côté souci en bon on est bien vraiment c'est ça les vrais amours mais où tu as na mitime tu as na mino côté voilà mais peut-être on a repengé muké je crois tant que Mélodie a kufa na désert et puis biso zaki ba 6 heures toi na ba lekechu ba remi kovodor ba tebe to zara na tongo on a senti l'absence remarquable des artistes et comédiens et tant qu'on lobby que bande comme ça on peut dire que non tu crois que côté la première séquence tu confirmer que non on dirait Mélodie à un bon terme na ba comédien de l'été là je ne sais pas on a évité na ebi ndenge bande ko vivre na bande ko na théâtre donc voilà vraiment tout cas na évité na ebi milieu na tenga ko zanenga ya ngana ya suka ezalaki na voyage à Mwanda OK voyage à Mwanda ko mona o ngana mona ka ya suka yango wana na cadre de la production oui il y a eu dans 2022 2009 OK si je me trompe pas 2009 na mon âme Mélodie 9 et 10 donc on a angé kawana de banda na mona ke wana donc 12 ans yango donc na tika ce que mona Mélodie na mus na ngate na moni ba mona ebembe donc voilà yango c'est vraiment passe mingi passe makasi passe tant na bi passe donc il passe voilà mais là on sous-entend plutôt il y a que non ceux qui bandent comme bazoya penate zali par rapport non le but que bozala qui ba journaliste belé bozala qui on a beaucoup de gens ba yeba quitter au moins tu n'as pas par exemple ngam mo na net ngana yeba quitter na yeba autant on a côté na groupe donc on a côté na groupe tu na ngana yeba ti ozomona
Donc Zahir il comme mais toute une journée ça que comédien mon quoi ya. Mon fils non bah comédien bah yaki. À part Jini moi na lemba. Mais ça comédien non. Baki a mis balé. Na maswa. Zela. Ça déjà moi au moins on continue au temps. Non na chef na mi balé. Mi balé. Déjà déjà plus. Mais par rapport il y a mbeto yebe bande comme suba suba kufi no. Mon fils. To ça ta déjà n'a plus rien. OK. Bah tu mususu balé dans un programme bisto comment sugi bah sur tournage au milieu limbo ba tanzonzi déjà avant. Aux hommes. Sur ça va mususu yé na 10h bien à 9h. Donc il a tourné 7h30 8h. Aux hommes. Ce que vous avez déjà tourné tu as déjà même ma casse. Tant on s'en koya tu as na minute wana après tu continuer boulot après boulot mais toké na ba matin on beto zo banda na tongo toké donc to sala rendez wana. OK. Voilà to ko bateke non to la sekeli biso bata malamu to kati tournage non mutu moko ta théâtre ko fa ba kata tournage to ke d'été ke na ne sale maté ye jake commenté ke commenté na ne sale maté ngana zo bisa bakati tournage ba to leli biso zo et sili to continuer musala to mona rappelons ça ma ça le voilà bon musala so kasi mais kasi on zo bisa yote même si bazonga ka ba tournage bazonga ko sala bagag da balongo asiji bazonga wala mama machako mais ngana zo bisa yo même manenga mo na to sa bagag na ba ipela to zo ke kuno lelo le côté au maquillage to ke ko continuer bagag on a biso que non to katakite. Là, vous avez hypocrite, c'est une vérité, mon frère. OK. Donc, tu kataki, tu les sili, tu papa sili, tu continues à garder des gars. Tout ça, là, on est sili. OK. Pour nous, à ce moment-là, musala au moins, ici, ce qu'il y a reçoit, bah, vous savez, moi, le moment, qu'on est au Senga, yo ebika, bisto vivaga, donc yo ebika. OK. Donc voilà. Vraiment, on n'est pas là vraiment pour salir oui. les listes très disparues parce que les codes déjà Tikibiso, il faut qu'on puisse ça respect là-bas parce que tout le monde a le dos ma pinga, à quand on a du bosseur à mon way, mon toit est habité mais ajoute à vos bombes, c'est qu'il faut qu'on puisse ça va qu'on a respect mais habité on va faire penser à bandeko oh bah j'appelle 12 dans le Gilles Bavo mais le canal il y a mélodie mais habité pas bandeko bah ma solo bon en état qui a finalement une sonne de production à Gilles Bavo ma solo bon solo dans moi trop bon on a une ma solo Gilles Bavo en tout cas va finanga makasi va finanga makasi pena makasi mélodie final naza wana te pona koloba mabe pona moweyi babi moto aso kufi balobaka toujours malamu mpona ye. Donc nakoza l'hypocrite c'est ma soeur ta mosusu yanga natiaki 7e bagarre mais ta mosusu nzinga ya Gilles Bavon bako bapeke non te ebisa mélodie 7e bagarre balongola ye ozo comprendre. Donc voilà donc naza wana te pona kolobaki non a mélodie akataka nga mpe na production po nazo yeba voyage yango nakotanga bakoma ta théâtre te bayaka batemelaka bayaka kozwa bis epa na nga na prince Kasavubu na Gambela nazo ba président Saï azo kama lobi on dirait que c'est comme si à surtout quoi c'est comme si on est à flashing le moment pour la timba mais la timba ina amena bomaki moto. Vous comprenez? On flash qui va finir. Mais va finir. Oh, mais c'était pas quand nini ba tu ba bis mi to ka ba oui ba ke belé ba ye artiste ba ke belé na profite na tanga ndiko na vie apo akosala ngelo côté. Ba oui ba vie ba ya ki wana on a zobeta histoire vraie. Ba ye wana ba ye ba zu ba matina ba bis ba ngoni surtout ba ke inga na tikali na soita ba ndiko na nga théâtre sans rancune sans polémique. Na soli pena mélodie bon voyage ba ko ta bis ba ke la banza ko ngana tikali na ngana ndako donc na comprendre que ba nyata ki ngai logo donc na bon so za kinzela na ngana ki so kinzela na ngate na ko za kinzela na ngate na tikala ki donc molimu na Gilles Bavon et puis manakimia molimu na ndeko na super mélodie et puis manakimia donc voilà vraiment coïncidence mais déjà to pour na moi mukie na évité le maman te passer l'émission moko on n'est pas là vraiment pour citer ba kombo ya bato mais tout le bila choqué les mecs comment qui tout le bila yango a confirmé biso et tes relations qui entre Gilles Bavo na Mélodie ils étaient en amoureux et puis non on a la confirmation na Mélodie na botola mamisa Gilles Bavo mais toi zaki na monde ya théâtre zaki na milieu wana est-ce que ma moto sur la haut les avoir on est-ce que faut ça les frères ya basiko yo manda Mélodie autour na eso bazaki ba manda mamisa na ebelo côté nga vraiment tout cas Mireille na ebelo côté naza artiste mais nazaki pena na milieu d'artiste était na ba comédien était nazaki vraiment na milieu mingi ya ba musicien. Donc voilà
Ok, c'est bon, Lelo, Mélodie insulté. Dès qu'on entend que le il faut respecter mon way. Lelo, mon gars est chroniqueuse, n'a bien mon gars est youtubeuse parce qu'il y a une différence entre chroniqueuse et youtubeuse. Oui. À ça, live, n'a mon gars, vous avez youtubeuse, journaliste. Journaliste. Sans moi. Donc, à ça, mon gars est révélation. Dans le but, c'est vrai. Tu peux pas l'affirmation, tu peux démentir, mais par rapport à dire, avec le liste et abato babimana liste a disparu Mélodie et la liste on a bimisi président Caleb Tukibana bato ba okufa te soi-disant par rapport à dire nae ngam na lobi yango te yem talobaki yango que le président Caleb azali moko ya bandeko baza affecté na virus so docteur que na virus na ndenge ya 4 lettres azoki yango na nzela ya bandeko baza na tangi ko bambana awa mamisa topé Mélodie déjà ko kande ko ko misa makama bongo et ça le ndenge nini na yoki so mon pe soni pe pasi on a koyoka makambo ya boye na ndeko na biso kombo nani Mida la Taylor Mida to boyite to lukaka ba buzz to boyite to salaka ba buzz mais to talaka ba buzz ni to ko sala Caleb aza responsable o ezala ko bebisa réputation na ye ozomona soki aza na mwasi na ye bita mosalinga bala ta moso pasa bala mwasi ana kotala babake non seki mobali oyo naza na ye aza na malaki bien copine oyo avivaka na bake non mobali oyo navivaka na babokilo na ye bazolanda ntango ya lobi si babokilo ya Caleb bazolanda monde entier balandi bafanatike mpe ya Caleb balandi to evitaka kobebisela baninga baréputation yo oza moto olekaka na télévision so omoni eloko eza vrai te koloba yango na télévision te parce que yango nde nayebi ke osala bongo ta mosusu mpo ozwa babone soki bavi balobaka ozwa yango mais non tala makambo nini oyo okoloba soki bato balobi mpe mabe sérieux est ce que yo kosepela na yango na mutu oyo akufi bosali liste est ce que vous trouvez ça normal ozotrouvez yango normal mama bino soki bokufeli tokipaka makambo na bino te bino reste biso bino ok tokipaka makambo na bino te so bokufeli so toya to ye so toya te to vandi mais siko bino bokufeli mais boyaka kolanda biso bonke bino bozaka na besoin bozo ba base na biso bozo ba po biso ne to pesaka makambo to comprendre que biso ne to pesaka makambo na en réalité mai peninga na pamba te mais te ning mai te ko chérie mai ko ninga na pe mu pepe ka bo beti makasi mai ningani oui entre bino bo se trahir pondere masolo biba ndeko ba obeta kondere kaza entre bino bo beta ndeko oya ko trahir muninga c'est sa façon mutu oyo azana ndenge ya makamba mabe ova yona moni ngai bato ba nga sete mbaga to moni na matanga te to moni na matanga te ezate ke soki nga na kende na la musi Mélodie non ezate ke soki nga na kiko na ndenga na sisi ba pasa famille na ye non ok on se comprendre pona nini mutu musako za na ye mbango ate mbango po ayebi kambo nini oyo akesala kuna ok nga na ko fandi pona ngai na yebi ke Mélodie akufi na mboka musika bandeko ne basa awa nga na bango to commune mokoti to saka soki après 11 avenue ngana ba Mélodie ok to saka soki 11 12e avenue zanga ko lo ba kutu bongo te pour bimisa ba bebe ba ndeko na biso voilà kaspa na yeba kité na beti lisolo ok na yeba kité alors autant on a tali na comment yo ka déjà na matoi que non eloko bobeta magelo on a éviter Babylone prudent voit le mal de loin ok n'a ce qu'on a éviter des problème so na senti de matanga yo ya na mongi mo mabe fo na miyebi na mishira mwana nzambe atala na musika ngana za aigle na mona makambo na musika ok ozomona tana mo de nga ona ko ke bangote na zela na kimia na nano ba programme ngozo ke ndenge ni na monisco ke non bandeko na ba artiste et comédien merci parce que bazoki na makambo na ndenga bien basali groupe à WhatsApp pour to contribuer bon pour ndeko na biso ça m'a fait du bien parce que voilà c'est comme ça que tout on a ba to ke na ba polémique ba rancune que le biboy fini bo donc si bo aza yimba na eza ba fiti mais quand na kata ba groupe wana au moins ba vérité au manakati que non $10 et bien qu'on peut va chroniquer papa je ne suis pas milliardaire dans un milliardaire quand c'est dans colo ok oyoki na lo baki contribution na oyo ko mona na pesi audio ko bima comme exact ce qui n'a pas ça qui était biso na pesité là c'est autre chose ok
balobi musapi moko so mutu apesa $1 c'est que oyo azalaki nango yango wana essentiel na contribuer mais nalobaki nga nalobi ke non ngai mpe na contribuer mpona corps ya ndeko na biso euta na point noir eya kisasa ozomona mpo toza na mposa tokunde na kisasa awa tokunda ndeko na biso na kimia nyonso eloko na sepeli nini tolongoli nanga baranking baguerre eloko nga na sepeli nango mpona satandaki nango te nayebi ke ndenge ezala kaka yasalaki bo bon toutefois toyebi te esalami bongo mpona lokola joie kala c'est sûr yango esalami bongo lokola batournane kala guerre ezalaki susu te baguerre ya kala donc ebwakami nango donc mais aza tozala bahypocrite te aza mwasi kitoko elle était une très jolie dame otali mwasi olobi ke oui okakoli na eloko te oui elle était trop trop maintenant bajoli azalaki mwasi kitoko nga nakala na dérangeaka ye oui nga na bavérité nga na bomba te aboya nga na betamu oh chéri aboya bon mutu asakei na ye botika monima mutu ekei na ye mpe banana non eza maweza na boye baotyaka mpe na liste kwa nike c'était zambe okendaka parce que eza nango bavie ya kala okendaka eza problème banani bonga mona ebike nakenda te ndeko nanga alingaka ne mibali bongo sikoyo aboyaka na ye c'est une fille bien donc moi c'est kitoko donc c'est normal azala ba guerre na batu c'est normal azala na ba ranking na batu pour ça moi c'est kitoko pour ça qui m'a bébé ba tchana bango ekati donc voilà en plus par une étoile na so na étoile te yo mutu na mokili soko moni bazo mundiso na batu te ndeko na ngai lukaba sokolo atako sukola mutu o nzamba tindi na mokili il faut batu bacha yo misu il faut batu babungisa yo pour ceux qui batu babungisa au place ko sentir que non nazali ceux qui bazo kiper ote donc c'est koza ebembe comme moi 7e bagande na zaboui 7e bagande nazo ba voilà je suis nazali parce que comme dans le wamite même ngana boyaka même nzambe kutu ye moko nzambe kutu so a remarqué que ozobela été lukele te moi libaku moko boy moi accident na moto o ganga je sais voilà loka moi likama akelo moi loko mo boy kaka ou bien cop mo boy kaka la rebelle ka boke bosu yango tu nzambe bien seconde comprendre nazali boyaka lobi ozwa ozo comprendre c'est normal. Il faut qu'on linga kabatanga comme on a eza na nenga mabeza mais UNESCO ndo on a tabatanga comme nenga mabe olobika na nzambe mutu nyonso atanga kombo na ngana mabe nzambe maloba nyonso mabe onezo ngaka yimo na kombo na Yesu loba yo sala mutu mabe te ngana za galese na ibindi basala mutu mabe te na ibindi babonga mutu maladi te na ibindi ndenge babomaka mutu te vous comprenez nga donc naza très à l'aise mais na ibindi basilikela ka mutu na ibindi bakangela mutu kanda nabi mutu asenga mabe na okangoleka na olobisa ite so nga defu na ngaza ndeni suku na yebi ko senga mabe na ko zala hypocrite te pona ya peme na yona sala ma na fana bonabe ta karaté na kolobisa yo te pour comprendre que non eloko na sala ka sepela ki na ngote donc moi je suis comme septième toté m'appelle Soana voilà je crois lobi yo oyebi nde basilikela rabatu oyebi ndenge bazala kana batu to tu encore nde bazala kana batu oui le loko moté to songa moi mkelobi production ya Gilles Bavo au comprenant que ba finayo et si vous comprenez que ba finayo plus moto azaki le rôle au centre moto azaki na centre pour na rejoindre bato est-ce que na temi ce que esika moko boke non bato ba finayo wana so de peut-être na carte le but est que ça bongo si par exemple Mélodie fait partie au rôle ba ko limbisa kai parce qu'il ne croisait sauter na makambo esa ma ozala zala kanda na motema to limbisa na c'est atanda motikala ozala ta et tikala ozala kuti ona série ona vraiment miyembe oui mais c'est vrai que miyembe dona ozala kuna ta ukangela mutukanda na trouvant normal mais ara libako yora te na trouver comme normal nga la kete na tourna nga bondeni bon ne sommes pas vraiment tout est masco wana pas wana mais na marambo na posaki ya Mida après tout ce que Mida a dit après tout ce que Mida a relaté président Caleb a brandir ba preuve. Ma preuve ezali il y a état sérologique là ezaki ba résultat salaki. Maintenant on va se poser la question pourquoi palpitation
côté à présent Caleb. Est-ce que c'était important à rebondir ma preuve voilà. Aux hommes on a que un mot de aux hommes on a de quoi il cambu. Na lobi de Caleb cambu. Chérie, eza palpité. Omoni azamutu. Azana ba makambi bela na besoin ça na vie na ye na kata Congo oyo. Soko moni abimisi ba document na ye. Pour na bateau yo bazana makanisa mabe envers ye. Alaksa bango que non, naza normal. Naza bien. Na salle sera ba examen. En plus on a félicité parce que mutu sur le fond ça sera ba examen oyo ba état de santé na yo. Oyo ba santé les sera sidaté. OK. Ozomon. Parce que biso zara to ke ne ka na sida. Ba maladie makasi zo bo mas pour les casiner ezali. OK. Ba tchango pena bo tout le monde a corona ya ka. Ezo bo ma pour les sida. Ba ko motu na mutu na ba ku ba tu na mutu na corona na sida pour nini? Mutu a préféré na sida. Pour mon que non mutu a préféré na maladie wana. Sida to zo bangela ngo to zo bata melango lelo. Mais maladie musu se ko ya ka ya makasi ko bo ma ba to préféré sida que maladie wana. OK. Lelo te lobité. Quand tu as sur tos qui bon zambe to linko sambe la tebo. Donc on a cinq à la bande qu'on a tout la distraction. So moni distraction so yela yo bengana yango. O moni camarade ma be azo pembe na yo. Longo la pembe na yo. Éviter ye. Yo quand tu peux éviter mutu comprendre que éviter té. Bonjour nengeni. Oza anda kuté. Ah nengana to l'exagérer té. Pour ce 8 ans ya revendre anda kono mi mutu anda kuna yo. Bovane bobandi ko tongo osani o bloquer nanu makambo ya yo tant musuli pa bona ki to linye ya yo moko mi bloquer nanu botongi esili bolie boseki esili bopanzani o wana ke ata mo vana nzambe limbisanga na mabunga nanga tu sabona boy non nzamba za mutu bongo te to boyite zala non abat mais éviter okuta na mutu ay ngene ni kale boya mane si boseki tout ce qui est banay anayebi anazala camarade Suzibantu anazala camarade Zena la guerrière anazala camarade Epela bon attention qui te compte comment kangana biso souté mais nayebi ke bazaba ninga na ngai est-ce que na serve que bazaba master na ngai surtout kutani ah via panga moni faso to ya ya kala ay nazali de konanga esili mais ceux qui comme musala les ali to bengani musala c'est comme ça. Batamo ngam zaka te makala to comme des ba grande to fa na ka te ba guerre ba rancune o ya so ki mo bel nanga o kutu ndenga za kutu na sana maladi o wana kutu kala to ku fa na sida non to éviter ba biloko o ipo mutu ni surtout zolo ni talika na se akokufa kaka mutu mso abeta beli ba ko bon akufia ke muta sida atikali donc voilà déjà parce que wana bande ko ba retenir moi message pour la côté wana mais le président Caleb a décidé de reporter Mida à Taylor Plainte au Samba en France. Est-ce que vous avez partagé même ma vie? Oui, dans la France. Dans la France. Comment il y a dans la France? Il y a un peu sur le bloc au côté. Pas du côté, mais dans le Canada. Il y a dans la France. À quel âge est mon co? À quel âge est l'artiste? À quel âge est mon côté? Il y a ce qui n'a qu'une des savants, mais qui n'a rien mon co. Mais même au Canada, il y a un problème de motif. Azam tali bosso et pas ça que tali bosso te batte belé ba sibi mambo ya sale. Oh lelo. Ti bonga munda finga ni ngata lebani mabipo na ngati ngata lebani mabipo na ngai. Pour répondre ya nini ngana za na tawana te mon fils ne connaît non naza na tawana te nana tango leka na lobi makabo ya ngai sina lekinze na boni baleka ba finga na répondre bango boka yesora lobi yemda yebinga ngana yebina ngai te bongo sona za na sociali vraiment malgré la richesse makila libata na bengi mikolo makila libata pourquoi parce que à chaque sortie médiatique na et si taraka makam na éviter tam surtout ben bando bala l'équipe bilobela misu ba big non azanga mamba koloba na éviter vraiment pour na bande ko wana mais wana te masiko maramo mak de chez lobby à cette vidéo na mo na TikTok aux réseaux pe ba congolais bilé communauté congolaise ni ba se basé pe wana na TikTok wana et le PC ba influenceur et ben influenceur c'est bien c'est biso na le logo te biso congolais mon le logo te vraiment monde de ça sur Facebook te OK le logo de gratuit c'est sauté balongo li milieu somo la bisayo basali bien quand tu masco kota Mike alobi matanga ya Mélodie ils ont mérité kozonga kinité. Pourquoi? Parce que Mélodie a se retiré à la scène après plus de 10 ans. Après 10 ans là se retiré à la scène et Azam Moutou va rejoindre sa corne et surtout qu'on peut sa valeur
na matanga na eza pena eloko ekoki kosalama te même te message mpona ndeko na biso Mike la Duchesse ozolanda biso Lisha Baba et surtout que libota ya Mélodie balobi Mike la Duchesse baza produit ya Mélodie parce que Mélodie nda bimisa na film mo basala za raso mo na pétrole entre mo na pétrole mo na vernis comme ça moi ndi na éviter mais elo na rolobaka que ceux qui collègues na lobi bongo na oloka pasi mingi la Duchesse oui na souhaité liwa na été mais zaka exemple boso na zo pesa par exemple ce comme lié qui est comme les bongo ndenga za na poto bongo bande kone ya poto na Kinshasa ba biki to sala effort bembe ya na Kinshasa ya la bébé na koma wana ya le balbiki non il y a le kola za na poto ba kunde kuna na poto parce que a changé de nationalité non au moni muntu sera sa kofi botika ke no pema na kimia moni diana kufa atile la pema na kimia te ya solo ouais alors tout tika pelo la diamant Mélodie ba diamant kei il pas que no pema na kimia c'est notre sœur sera bunga ki batanu surtout wana yango na osera na bandeko na nga théâtre to sala ka suivi na bandeko so moni ndeko oyo to sala na musala moko amuna na rasoso te to sala ka effort ya koluka ndeko wana atoyoka toluka na ndeko wana azomona na te boye ndenge nini parce que Mélodie besali batan ebele azomona na scène ozomona plus de 10 ans c'est beaucoup ozomona donc ndenge akende na point na temps sabalaki toyebite tant mususu abana akome ko sala ba faire mususu mais c'est notre sœur et là on est au sala tout tika ko rande ko ya to le laé to kunda ina Kinshasa parce que zamboka na yi ozomona ke to bana ko vanda ka to le ba ma pepo na ndeko na biso donc ezo sala passe mingi ezo sala na soni pona nga nazo ke la ngonde soni tant to ozo ba courage ko leka ko ba ke kinganda sali bwazan akufu kuta kufina boy kuto nenga za ba royate po asa tika musala wana non to longo na esprit wana to pesa moninga chance comment dirais-je la chance de pas ça qui to pesa moninga nzela malamu akende ape mana kimia OK que to lo baba bêtise pona yi to finga na biso to na bomuntu zo monana pona ko répondre yo o mo bena mo way nto répondre place na azati parce que c'est ça Mélodie na éviter sur atiki ba camarade je ne pense pas pour soit atiki ba camarade de théâtre mais tant sur ba théâtre to to ka tama solo na yi qui a Mélodie belaki a Mélodie bona boyona 5 que non so mo moni de quoi zo mona na suna na nini to ke ndeko yo asala ki 6 beza na 6 na limo kabu bo sale fort ya ko luka muto na ko ba zo mona na tindingi avant na ya zana ya wana sava to sutra bo ya zo bela makasi bien te vraiment et ça la passe mingi et ça la vraiment passe donc voilà mais voilà les messages faut relancer en TPC parce qu'il y a un monde des alliés il y a le bien d'artiste la fin le bagana NTPC la bien d'artiste les astritiers auto lisango ça ça et tant biso tant monsieur président à cause de ma casse to riba makambo mususu biso d'artiste to informer voilà là to comme na suka émission na biso mais si faut lancer un message zéro du beau toujours senga ba aide aussi na moi ba moyen pour que nzoto lo wakula na mboka ya Brazzaville puis après non pour que awa na habiter si faut lancer un message parce que l'autre comme maman Olive maman Denise puis ça fait message na ba maman na parce que tant musu mbongo ya libota on est cause na nzela mota musuma barrière ezali mais na nzela ya bino barrière ezate na maman Denise la maman Olive barrière ezate oh barrière ezate barrière dans le sens que tomboli ngongo mais ba yo quitter parce que ba yo ka ngani ngako tune ba yo ka ngote o parce que ba yo ka ki déjà o barrière ezala barrière ezate ma maman na ngai ba si ba yo ka ki déjà maman Olive le basa yo ka ki maman Denise na kero pasa yo ka ki OK donc barrière ezala ngote c'est ba na ba fanatique ya na ba diama Mélodie ba diama ya Mélodie bandeko oyo Mélodie asepelisaki na scène bandeko oyo bazalaki baninga ya Mélodie ta mosusu Mélodie akenda kaka bwalimwa ye wana aye ebembe na Congo atiki mwana na kitoko ya mwasa kitoko penza mwana wana azotanga mwana wana esenga azala bien non qui passe akufi aujourd'hui c'est les deux
Le 2 juin. Le 2 juin. On doit faire le 30 mai. Il y a fait le 2 juin. On doit faire le 14 juin. Jour anniversaire. Ok. Ah, Zambé, passe caca. Donc, il y a mélodie. Bosunga moana. Bosunga ndeko o bandeko o bakozala mwana mélodie. Bosunga ko mwana za muke atanga ba classe akola bien. Ce qui m'a touché mon thème, non mwana oyo na ndimi ngana zo ya charge. Bobanda ninga za wana ninga na mona bozo mwana wazana bomoyi. Mwana oyo comme inani. On ba makambo ndiye batinda gaye. Bébé français. Mutazua. Ndiye bazo charge ne bazo tangise ba classe. Ozo mona. Ba mekate me bazo pe charge ta ya mwana mélodie et que ça la biso et c'est ngoming. Na boite biso ba maman na yetu zali. Mais bino za bato oyo mélodie c'est pas ça qui na scène donc voilà. Ok. Là ils ont dit message en fort. Na ko ba bongo. Mais il y a pas seulement mélodie à tiki biso lelo. Et toujours on aussi bande musu baza bien informé, musu baza informé. Oui. Tanya Zola na été so yebi. Ndateatre pe kaka. Bibi so tikotika biso. Il y a une mélodie qui est un jour, mais on a je crois. À ça, la théâtre, on a groupe. Groupe, mais on a théâtre, mais on a distribué l'image de tout le monde. Pour la Limbissa, on a hypocrite. On a une édition qui n'a pas aussi. Donc, le bâtiment sur la devis, il n'a pas ébaillé. Tant que combat Tania Zola, on a ébaillé. Parce que, donc, nous avons appelé sa famille à Tania Zola, Makasi. Donc, bateau basunga kaka bati maboko. Surtout qu'il y a un robota. Ezaki ya robota. Ah nzambe. Na mwana biki. Mwana zali. Bino boyeki ba fanatique. Na bandi ko ba ami oya Tania Zola, bo soutenir Tania mwana tikali bébé. Donc bébé on va commencer déjà une semaine. Il y a ba jour hein, ba jour. Donc voilà. Na ozo ko soutenir mo ka et comme ça la bien. La rose père mai parle. Donc ça n'a bien été. Tokotaki na ba mariage. Tokotaki na bisengo osepela anniversaire mariage ya kingana anniversaire ya kingana. Soto ko zonga na ebembe ça n'a bien été. Si ba bito tamboli pe. Tamboli ko ni malumate. Tamboli na. Ya ba comédien. Bébé, non, faut pas dire ça bébé mon fils. Moutounion so na mokili oyo atambola malamu azate moutounion so na mokili atambola mabe. Ata ye moko nzambe. Oh Yesu Masiya. C'est. Yesu atambola mabe bon éviter. Bon pourquoi ça va bolimis na kulus. Yesu mo mwana nzamba tambola kama be parce que atambola kana bato ba yekoli ni bazaki pembeni azaki na batakuluna azaki na bato bazaki na besprit oui entourage na yemo personnellement kasi on a solo baté bon ayeba kita kozala na atambola ki na bata mabe mais tant va comprendre que trahir nga donc c'était comme ça donc eliko baka teke non bata théâtre ko tambola bakisi qui c'est ça na mo partout mais biso bata on doit aussi bakisi que ba komi batela na le barakisi ya solo za nzambe kisi ya solo za Yesu Masiya osoko kanino ka Yesu ocheka na sama kolono wana vandisi Yesu wana vandisi nzambe bali ko expliquer makambo na yo ande ko na ngai ba koloba na yo sindikisi mais surtout zaka na kena mama bungu na kena mama ngiringiri na kena mama soki eselema soki wapi oui akopesa na yo et après encore peut bakisa on peut balobi soki pe tiki on soki soko tiki et au cas soko tout le monde dans la sida ya moi basa on soki ma même maman akufi na sida. Voilà, on clap par ici un message bon pas vraiment un message parce qu'il a déjà passé un message qui est dédicace oui na pesi mbote na cordon na ngai cordon richi wa tout moi mignon garçon je t'aime vraiment beaucoup mon bel asuki ya pembe mon cordon il est diriger à 7e baga donc vraiment na pesi mbote belé na pesi mbote na washima tondo shisha wa wakapenda na pesi mbote na Plamedimbaki na pesi mbote na A12 na pesi mbote na la rose kuna ma fille chérie ba bonne guérison na yo ba bonne guérison na cordon richi na pesi mbote na conseiller na ngai Bernard Yaedi
en direct des États-Unis. Wana moni moto na nzambe mon papa prophète Ikonde Paulo Dominique motema ya mama Safala na pesi pe moto lisusu chérie to kunda matanga mélodie to kende au sein de l'émission na papa na ngai ndé na prophète Ikonde Paulo Dominique oui au sein de l'émission na papa to kunda na mélodie wana ngai na ebisi un message mo ba abonné ba retenir to ya papa voilà comme la chaîne Nabiso et puis on les appelle la 7e bagarre et les appelle la 7e bagarre télévision oui na pesi mote na pasteur John na Londres na pesi mote na pasteur Bernard et pardon pasteur Pedro Manemi na moi sine maman Sylvie Manemi bazoya Kinshasa ko yembela nkolo merci na ba soutien na bino merci na ba effort au bosala pour na ndeko na bino 7e bagarre surtout maman Sylvie nzambe apambola ona mobali na yo vraiment na libota na bino mobimba na sengi merci à ma sœur chérie Marina Bolo moi na France ya solo moi si nzambe moi so azanga lisumu Marina Bolo wana moni Blandine Pauline Lilo Maloba na pesa mbote belé na pesa mbote na bo Alima na Dakar maman Véronique Biaka ma fille Nelsia Malula Maison Blanche Stéphie Alekole Kevin Kadilou Kaka M la Rose Kuna boza tellement et belé na bosanité Rita Bosiki na Japon Rita Mivoura na France Yasuka na pesi ma copine chérie Mireille Kinteki moi c'est Ambinga moi ça pembe moi c'est Barcelona 7e bagarre bien c'était là Mireille Touba 17e bagarre ou azali moko bandeko ou azali artiste comédienne ou ya pesi ma cancionnaire concernant disparition ya ndeko na biso adikaki biso Mélodie ba diamant et paix à son âme nous mon aye pe manakimia to longo la baguerre ou ezanga moto na bakolo ba futilité wana peza to tchango musika to kunda ndeko to lela ndeko na kimia nyoso to kozala vraiment plaisir à trouver. Déjà merci à tous ceux-là qui me soutiennent de près et de loin. On est vraiment ensemble avec vous. Merci plus particulièrement à Boss Gérard Simoni et les boss des boss Gérard Simoni de plaisir. Ça, merci également à Vodi Kabouikou, les sponsors Vodi Kabouikou na London. Et merci également à Lévier Road à Cisco. Na boss on a raté Lévier Marley Matumona. Maison Lili, les grands producteurs. Habitant ma production au Banda. Pardon, au boss on a été 7e bagarre na Ngafazala. Donc m'a bien fait Zara. Et merci aussi à mon vieux Dachumba Nzete Lipé la papa na Melina na Belgique et na Bossanité le vieux Jojo Monda Humaine bourgeois humble t'es avantagé na Kati toujours il y a Belgique wana et Bandeko Bazara et bele parce que na Ramsa na biso surtout temps temps ba comme on a ba konyo surtout là déjà bango tout ba yebi neto sur la ka soutien zaliga ra finance même moralité to moral ba soutien moral les alaka et to sisi mosala ngole loko na bino to kaboni mbala sima et to rozala wana toujours pour na kosala mosala to mesana pour que tu puisses abonner au billet à Kitoko. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.